Bandeko programme oyo nazo sala sikoyo nako sala yango na Kikongo mbale belé na sala ka ba programme de na ngai tam susu en pleine émission au mona ba coup de fil ya Angola ya France Europe et souvent il faut na répéter ba vidéo ko bandere yango et sala ke sala échange ya ba pensée nanga bandeko vidéo o nazo sala lango pour na comportement oyo ezo salema na poto bandeko mingi makambo oyo ezo salema na bango mais bazo bimate po baloba yango bandeko programme na biso kombona yango ana space ne space Congo bandeko oyo amoni ke azana likambo na ye esalamalaki alingi likambo yango toloba yango mokili yeba yango toujours akoki ko contacter biso na 07 40 40 22 327 ezali numéro ya canal oyo ana ne Congo ezali numéro na ngai privé te parce que ngana sana numéro na ngai privé oyo na pesaka na bato susu te suite ya motema mabe suite ya bozoba tozaka ngo musoko benga yo po afinga yo. Alors, numéro oyo ezali ya ngai te, mais ezali ya association ana ne Congo. Mais téléphone yango ezaka na maboko na nga. Donc un jour ekokoma na maboko ya président bona kozwa ye. Mais pour le moment eza na maboko na nga nanu. Donc à n'importe quel moment ekokoma téléphone ya président ya association akomotambola yango. Nga nazali seulement fondateur ya association wana. Donc nalingaki moi éclaircissement oyo soki bozwinga susu te bokonzo mutu mususu c'est normal ezakaka eloko na biso toujours association ana ne Congo. Donc soki pe message toujours et ko na boka président toujours ba repasser on pas na ngai ngana kokota contact na bino peut-être na sala numéro mususu oyo na bana ko utiliser pour maka mususu mais numéro oyo nga privé ça c'est mal limité na bato oyo kinga na portaka cœur pour ne pas kena banzela mususu ya mabekwa bandeko lelo oyo toko parler sur mwana mwasi oyo kombo na ye grâce à Mwanga Vivi azalaki marié à un certain frère ya munyanga kombo na ye Robert ndeko Robert Olim sangana na bakombo na yo et ça seulement une façon comme ça message à tout le monde et non ko citer kombo na yo. Mwana mwasi wana aza angolaise mais aza na nature moko ya bondoki ndeko nalingi na décrire te ndeko Robert nazo parler pe na kombo na yo te peut-être omonaki ki bondoki na ye peut-être oyibaki mabe mususu ndeko na ngai nazo parler sur yango te mais soki omoni makambo oyo yo découvraki kati na ye nazo loba yango alors yo ko expliquer yango bato que non le monsieur l'a dit la vérité. Mais azana kindoki grâce à Mwanga Vivi avant d'aka na bar king ye aibaka nakala azalaki kosala cleaning esika moko boye nayebi te na compagnie nini mais li solo ye moko alobaki asalaki erreur alobaka asala na compagnie moko boye na compagnie bazo sala ko pangusa na tongo ba 5 heures wana akuta téléphone etikalaki na table ye aiba téléphone wana akena wana ndako na ye mais téléphone oyo aibaki mutu wana azalaki mukonzi munene lelo oyo toyebi ke ba téléphone baki ko track yango dan bako à travers ba track yo dan tango wana bato bayebaki te donc téléphone ya mutu ayibaki ekoki kozala mutu moko ya sécurité ya MFI hein donc nalingi kana éclaircir bino wana ba portable bini sika alo ye ayibaki téléphone ya mutu moko oyo akuteki na bureau ye akenango ndeko na ngai lobi nango kola comprendre mais téléphone etikalaki ya ote toyebi to tomonaki yango te
na poko nango police ekoye na ndako bakangai. Nazo parler sur grâce à Mwanga tamususu grâce à Menga Vivi grâce à Mwanga Vivi okamwe ndenge natangi komema Mwanga nano yebite okoyiba bafungula ozongi na bandako ya batu okeyi koyiba ba parfum okoyiba bilamba ba tricot oye pelaka mwinda oye na vi na yo nano mona te otaki nango posa okeko boma yango nano moni te okomona ba video que tozo sala toko sala yango ti mokolo yo kovanda bato ya kotala yo oko pia masolo to pesi yo nanu tangu opia masolo na mokili soki masolo na yo esili oko vanda bato siko bandi ko kotala yo kotuna yo o oyo zobela meuti wapi biso tokobanaka ko lobaka boye tobana ko expliquer kaka boye ndenge na lobaki na bino ke Salomon mala moni ndaza dimio na soka coup de tête akobima na boy ko expliquer bino omoni na poto oyo soko muto lingo beta ye okosala likambo okokanga na nzela pe osali ka ndenge olingi mbila pe iba kangi yo pe okupe boloko toko sala ngo boye biango soka munduki pe ko beta pe yo bomi soko lingi pe mais loko to na posa ya vie loko to na posa to sala ka to vivre bien okomona mutu mususu osimbi na yo yete mais ozobonga mena ye olandaka mouvement na ye soki oza mutu ya monde spirituel osalaka ba prière na yo soki oza mutu ya bakisi pe obwakaka do makambo tu osalaka na yo yango kaka ndenge osalaka mais sango simba ye ti posa na yo kosalema soki pe liwa ezwi ye ekei soki pe maladi avandi pe bongo eleye ekei donc tout ozosala c'est parce que soko simbi ye ekomi na leta kombo na yo mosala na yo kobebisa vie na yo donc elobi te ke nga nako kobanga Salomo te Salomo soki na se na simbi ye nga nazala na konda te soki na simbi Salomo ta asumbi abimi mai tout ça alongoli sapato elamba azwi apesi ngai na maboko na nga nazwi yango napesi mokongo na balaki na ke donc soki na simbi chimblo ndenge azalaka ndundu kudu pa akomi mwindu avandi pa alongoli sapato na azwi alongoli apesi ngai keme nazwi akende ye atikali bolumbu nga napesi mokongo na ke donc soki tolingi kosala yango tokosala yango bayi bakangi nga pe nakei na boloko 6 mois après na bimi na nga mais ngai il faut nafuta ndaku nalia na continuer vie donc wana nde kobeba gouvernement anglais akoboma nga te akotianga 10 ans te nalingi na faire parce que boza bana ya poto tout ce que moi j'ai dit vous savez que j'ai dit la vérité. Donc bandeko mais ndenge nini ye alobaka asalaka te azoloba te yango na meki ko limbolela bino donc mutu lokola Salomon akozwa ye na tomboli bonga akena tunie tanga sozomona nga na zwi elongi nanga na tie liboso na ye boye parce que nguma ntango alingaka azwaka elongi atiaka boye na mutu atuni yo siko moninga nguma asalaka bongo po aboma. Botala nga botala Salomo soki na simbi ye nini kosalema parce que ayebi kutunga te kaka Salomo moko kaka we Brixton alingaka sala po alianga soki pe azwa eloko nini na nzoto nanga na yebaki nanga te kaka chimblo boyebi kuna na east na barking na bino chimblo wana atambla ka bandako ya batu asenga basombele masanga asenga ne kaka batu na yebi te soki Manu Dario na yebite soki chimblo asomla bino masanga bakitoko Manu kitoko Manu João Bangolais en général o bazaka en Angleterre na yebite soki chimblo asomla bino masanga menga chimblo na asomla masanga te mais un frère à moi soki na mondier na ko bimisa mbongo nanga bokoto na dokis témoin nanga na yebite ayinanga pourquoi
baina ndako na nga baya koyiba boyina ndako na nga kotala nga boyibi clé. C'est grave ça. Chimblo akanisaki nga nazaki vide. Chimblo naza mwana muzombo lokola yo oyo monaka. Mais Chimblo oyebaki te likambo moko. Chimblo soki nga nasimbi na maboko boye nabandi kototola yo mutu moko koninga na kozala te. Ezala ni manu Dario, ezala ni manu Kitoko, ezala Père Mulangi, ezala musomo niso ezala pena yo. So ezala kokoti yo moko bakolongwa batiki na silisi yo. Olongoli sapatu na elamba okotikala nyo kopesa nga. E yango mokano na nga Chimblo oyo nalobi na yo Salomon na bandeli yango lelo. Jamais bino bokokanga misu sans que na sala oyo. Chimblo nga naza anaconda. Salomon nga naza anaconda. Salomon il faut posa na yo. Zaki na ngo posa na kemena il faut koka. Chimblo posa na yo. Bongo posa na nga il faut koka Chimblo. Soki ngai na liaki biloko na bino na soki niongo na bino na soki loko moko na futa kite il faut bobima boyi sango na mokili. Ngai na soki na loko mutu te. Ngai na salaka kaka bolingo oya peuple angolais. Yango na salaka. Je le répète aujourd'hui. Nazwaka te oya moto. Na inaka moto te. Ndenge na zana mokili boye. Nano te na kanda ke no moto na mabezwa ye. Ezate. Mais ngai na silikaka. Tango na moni mabezali. Na zana droit nga en tant que humain. Na silika. Et na décidé. Na sala posa na nga. Soki na moni mabe na misu na nga. Donc na monaki mabe na Salomon, na moni mabe na Chimblo, et na moni mabe na mona mwasi wana. Et je répète aujourd'hui, soki nga na niongo na ye, soki na lala ki ye na futa ki ete, al fonga na futa yango. Parce que ça droit na ye. Mais soki nga na biloko oyo ye azo sepela po azwa nga na boyaki, ça droit na nga. Ça m'a coûté de l'argent. Bandeko oyo bayebi nga bayebi naza mwana muzombo naza na biloko msula laksa na batu te je garde ça. Valeria moto eza na nzela te. Valeria moto ezali kolala na ye epa ye avandaka Valeria na ye. Ndeko na ngai lelo yo koza na mutuka moninga na mutuka te yo leki ete toza na poto. Ye motuka ezali priorité te. Bandeko Vivi Mwanga, grâce à Vivi, grâce à Mwanga Vivi, grâce à Menga Vivi, grâce à Mwanga Menga Vivi avant na barking maman ko yiba oyo yo yiba la kwa batu iko porter au bonheur te. Ekolia yo batu wana basala ba dépense na bambongo na bango. Mwana na yo aza fanatique Arsenal, alinga Arsenal, faut que de la magasin Arsenal osomi bilamba Arsenal opesi mwana na yo. Soki okena ndako mobali, soki mutu na mobali na yo po alala yo faut senga ka ya kabela yo. Soki oke koteka nzoto tango bakolala yo kozwa mbongo wana yeba eske kokisi ba posa na yo. Maman, naza désolé parce que ngai na côté la école te. Les gens disent gâté, yé alingaka ba congolais te, mais siko yo mwana mwasi oyo azali angolaise on azolobe. Grâce à Mwanga Vivi aza angolaise. Comportement wana ya koyiba ezali soni epa na biso ba angolais parce que bande na biso ya basi ba koli bongo te. Salomon mala avant na Brixon azana ba kisi na ye akopi ko utiliser mutu ke no na ele mwana mwasi oyo tam susu ki obimi ye obimi na ye bango ba ba sperme pasala na Salomon na yebite soki yango ya salaka. Alors Vivi il faut ko yiba nano epa ya Salomon oyo azobima na yo mais ko kende ko ngate ke no oyo ko yiba pa ya batu mususu oyo ba introduire yo oyo na ba kokisi posa na yo te. Ndenge yo lingeli yango okoki koyiba clé ya mutu na ndako wana ozozonga
mais moto na moto ayebi oyo ye atia na ndako na ye. Vivi biloko oyo yo olingaka na bandako ya batu oyo yo sengaka soki bapesi yongo te ozwi privilège ya kozoka na ndako na koyiba parce que ozoki clé tozoki moyen. Ok, oyibi kaka biloko wana oyo ozalaki kosenga ozali moyibi ya zoba moto wana akoyebaki oh mais ndeni moyibi yango aye amoni montre oyo atalo boye atiki yango ayibi kaka biloko Arsenal aye abomi kaka kiti oyo basomaki na magasin ya charité yango kaka ye abomi parce que kiti wana ye nalelaki kiti oyo pisanga kabilanga kiti lokola yo opimele kiti wana mokola zongi na ndako na yo aye atie soki basidi na kiti soki nini ozongi na ndako oye otie soki basoyi ya tuberculose na bamai wana ya oyo ezaka efiltraka wana kasi eloko ni efiltraka te soki oyebaki te kasi kamera ezalaki wana te ozozwa yo te oyebaki te. Bato bakotuna mais pourquoi caméra wana okena wana mbila te mbila kosala nini mbila kobomela ngai mbila okangaka ye akosi boloko 3 mois batiki ye te esili mais lokola ngai namoni mabe na ye ngai nalingi nalia ye nalingi te asala boloko parce que otumi ndenge nini osala te nakokendela yango na mbila te mais nalingi na posa na ngai ezali nini kino navandisa ye avandi batu babandi kokima ye baye bayoki yo solo grâce à Vivi nayebisa yo lelo batu bakoyoka yo solo ya libolo na yo bakoyoka yo solo wana yango nde tozosala yo okokanga misu jamais grâce à Vivi il faut loba na Salomon na bate mokili so mokili ke no moni mutu wana azalaki liboma te toyibaki na ndako na ye tozoki na ndako na ye tobomi biloko ya kitoko ye azalaka nango oyo ye etilizaka parce que tozali koanvie yango parce que biloko wana ezali ya ngai bino boboma yango na ntina nini est-ce que bino bozali banani na nga bocontribuaki opesaki nga lomeya mais c'est quoi mutu na moto aza na vi na ye nasomba mbetu ya mai na 92 na mwasi na nga Sharon biloko tu bozala te siko yo soko vie mbetu ya mai na likambo nini nasomba yango $10,000 nasomba yango $10,000 ezali mbongo na ngai siko epasi na yo eza nini c'est ça ma question kiti oyo nazali kovandela kiti nasombi na mbongo na nga oyi na ndako na ngai oluli ngai yango nakabela yo yango mpo nasomba yango na charité oh mais ezalaki chance na ngai te naza koleka na magasin eza nini yango nakuti kiti ya sika oh kiti yo combien o te ezalaka 300 mais to te yango 50 mais nasombi yango parce que 300 nasembi nabombi 250 ya sika mais nakosomba yango te sikoyo ngambo na ngai eza nini oye kotala ngai kiti yo kitoko oui nasombi yango na charité yebi ke nazokolekaka na moni na koti mpo na curiosité te nasombi yango okabela ngai yango te oh vraiment ndeko na ngai loki oyo na ndako na ngai onga na sombi na longola na pesa ale yo otikali na kanda na motema parce que na kabeli yo yango te c'est grave d'ailleurs tout ce qui bato bazo comprendre l'explication na ngai bandoki tozana bato bandeko tozana bato bato na Afrique bayena kindoki na poto vous devez faire beaucoup d'attention bato bozo kotsa bandako na bino mon frère hein beaucoup d'attention. Salomon sala ba business mais aluki mwasi ayako kabelanga ngai na pesa ili solo ya mwasi te ki ngai na lukaka basi na pesa ili solo te donc batu bana ba kisi na ngete bato tambola bato talaka batu muto sana ba asande tola boy donc baso mona yo sanki yo yeba muto approcher yo sanki yo yeba ki azo approcher na tina bandeko nalingi bofunga muke bongo oyo naza koexplike bino nayebi te parce que lere moko mayo explike yango me bandeko
ngai pe naza na mondi na ngai na sambelaka nazali vide te ndenge bango bazalaki kokana bandeko kati na ngai motema mabe eza te parce que boyebi nga mindeko naza moto pe na koko silika parce que na silika kanga et soki na siliki na kendeke ti na suka na limbisaka te naza bongo donc soki na siliki je décide et ce que je décide je le mets en pratique bandeko Salomon na kobikisa été parce que j'avais compris que avec na posa étoile langa Salomon pour asalela yango Chimblo na yebité ezalaki nini mais j'ai découvert après que non azalaki ndoki basangisa na Vivi baza mboka moko na fungu Vivi aza mutu ya fungu mama na ye tata na ye aza mutu ya bembe Chimblo na Vivi bazalaki ndoki basangisa na fungu ndeko bomona un peu bizarre mais nazo fongola bino kaka parce que bozana misu te bozana misu ayebit oyo na lobby donc bazo tambola bazo kota bandako ya batu suite ba difficulté ya vie à poto bazo ko utiliser kindoki na bango bazo bimisa yango na poto ils utilisent ça na batu bazo kota na bango et sali que na misu bango kindoki batalinga bamonika ka tala video yo to koto ya kandeko na biso to ko profiter to sala babe na posa na bango lokola ngana bitika ka mingi na yambaka tout le monde na ndako na ngai eza na nzela eza la wapi soki na mbongo nini bezangi masanga na kosomba donc bazalaki komona ngai zoba te naza zoba te bandeko naza zoba te naza kaka mutu lokola bino aza plein na bolingo mais Chimblo mutakobika zate ni yo ni Salomon ni Vivi Vivi posa na ngai ezali na bana ko répéter en kaka boye bato bana kusika ngabo na ngai liboma ba yekuma l'air moko bato batu na nga ah mais est-ce que vraiment okosunga te parce que azobela je leur dirais que te ngam na osala yango pour makambo na zaki ko lobela wana soki akoyebisa bino un jour ayebisi bino que vraiment azaki fute na ndako na ye na toyibaka boye na bato kingandi boye soki esili nango soki bango balonge na bango esili nango Salomon na Chimblo nalingi na tya elongi boye omoni nguma soki alingi mutu alinga boma mutu atiaka elongi na ye boye liboso na bango nalingi Salomon amona ke non akosala mbongo te ke ye aya na bato basala ngo mabe naza na nyongo na ye te nazwa eloko na ye teke na futa te nalinga mwasi na ye te tosolola te ke no ngane likambo ya mwasi nazoluka mwasi Salomon nasengi na video ngai yo nazoloba soki ba makambo na lobi ngana yo tosololaki yango Salomon vraiment s'il te plaît sala video toluka batu baya ba corriger nga ke non mais yo ozokosa liboma osengaki Salomon aide ya boye yango na Salomon ayelaki mwasi apesa yo soki likambo ya basi na kosenga lilimbisi na mwasi nanga asilika te oyo nazoloba Angleterre bayebi nga makambo ya basi mais tozokola lere moko fota na mwasi moko kaka mwasi nanga alimbisa nga mpona loba acte yo nalobi lelo mais nga na bimaka na basi donc esengi naloba yango na ba video te parce que Angleterre eyebi. Mais comment que Salomon a décidé à il a moi si que on a kabelo moi si je ne sais pas. Ce qui bande que vous comprendre nga. Chimblo ka mutu oyo to kabela kandeko asomba ka masanga asomba ka mutu masanga te ye asenga ka basombela ye. Mais a combiné na mutu wana mais Chimblo oyebi moi si voulez na Belgique oyo akendaka na Allemagne. Oyo camarade na yo na Belgique, moi si libale ekufaki ake na Allemagne. Après ça, boleye. Chimblo yebi? Au moins na rappelé Chimblo. Wana ba lettre
ezuta Allemagne zoko na ndako na yo chimblo ozwi yango passer na ndeko na Allemagne moi sango bolia ye chimblo yeba kite hein chimblo ngai nako tshelo ngina ngaboy mukona ko tsango boy liboso na yo okomona onga nazali chimblo okokanga misu te saki ngana tshelo ngina ngani liboso boy na yo Salomon na bandeli chimblo okokanga misu te saki na tshelo ngina ngaboy na tu na yo chimblo moniki amena Salomon de même il fera tshelo ngina ngaboy Salomon soki na niaki yo mibale okobima tufi na masube ekobima yo parce que oza na idée te okokota no doute deva bato mais il faut na esala mana lomona kaka nona ka okoyi na tu solo moninga lelo mais loko ezali koloba moyo mona ngo eza te Salomon nakosala ngo na nzela partout mais oyebi ke faut na lia na vivre na futa ndako na ngai donc mwana sala yango sikoyo eza te mais nakosala yango chimblo nakosala yango chimblo ndenge nalobi na yo chimblo soki na simbi yo kaka temps tosilisi yo pesi nga sapato lamba yo otamboli bolumbu chimblo tu vas comprendre on azoloba chimblo oza leki petit ozoyeba te chimblo oza leki na maboko na nga na simbi nano te manu zola kulutu nalingi namibimisa moke kulutu mes excuses kulutu naloba mais chimblo nakovandisa ye kulutu akobetama akolonga sapato na chemise apesinga manu zola olimbisanga kulutu na lobi yango na video kulutu po ayebi te chimblo okobetama chimblo nakobeta yo Salomon nakobeta yo Salomon bokolongola sapato pantalon bolongi bopesinga sima na pesi mokongo bokotambola bolumbu bandeko bokamwa te boyebi ke na poto awa na Angleterre foto lia tolesa mabota tofota bandako donc soki nasali yango bakokotanga 20 ans te 3 mois 6 mois na bimi mais nakokoma na difficulté ya mosala donc yango nde bamoniki ezoma temps oyo mais makambo mosusu tosi tosalaki yango déjà donc malembe avant ekokisama bakota na maboko na nga bokomona yango ke no chimlaki bolumbu akutalaki na nga ezala mokili mosusu donc naza prêt ke nalanda ye partout ya kokende akomona nga Salomon partout ya kokende akomona nga na biso parole na nga okokama jour ke no ozali ke pala omoni nga ezala na Angola ezala na France ezala partout okomona nga yo na kiti sima na yo na niaki yo tant ezali pesanga opesi nga elamba na pantalon tout ça ba filmer yo nga na pesi mokongo et chimblo de même soki salami chimblo tayo na mokuse bokolonga na mokili soki salami te chimblo ngai na kozonga Salomon ngai na kozonga na makolo mama na ngai na yoka solo wana ngai na lobi yango j'avais dit et je le répète lelo et ko salema makambo na bino parce que ngai na tona nyongo ya mutu te ni ya Vivi ni ya Salomon ni ya chimblo na tona eloko te na pesi tango na tona kino bango babima bango bakino hier na nyongo na biso na pesi tango na Vivi ya makino te ye alala kinga futa kinga te na pesi tango bakite na ndako ni to kende kite chimblo na misu ya noko na yo olobaki na nek misu ya page na pe ke yo na ndako na ngai boyate Vivi biloko oyo yo osenga na ndako na ngai tango za koto ngai banzungu biloko tu wana yango kaka yo ozongelaki okomi na tricot kitoko ona sokolata tricot kitoko somo wapi ko na ibisute ba tricot wana yango kaka yo ozongela ndako na ngabo yiba ba clé bokota bokati yango siko tricot sala ki oni tricot ki soma ki yango eko zongela balineti ya tata na ngai vraiment donc ozongi na ndako montre oyo kuto yibini yango te oyibi kaka balineti oyo ezala kone pona tata na ngai yango yo oyibi bandeko nito kuzo comprendre ngai montre oyo za 5000 livres mais moyibi wana koti ayibi ne oyo te
aibi balinete tout non balinete no sona tata ngai donc je na somo ngona ya zaki na ote na ke côté mo so balinete pour papa pour na bo parce que balinete on a yango ya zongeli aibi. Vous imaginez badra ya mbetu yango bango baibi triko mo na te to ya zo lula yango ah tiko kabla ngone mama isa unique bango ba kati yango. Vous comprenez? Bah tu vas maquiller la bango bien masala ko bango ba tira bloc kolia. Est-ce que vous imaginez? Ce que bloc kolia on essaie anga mais ça a rapport ni nabino. Mais ngai c'est quoi? Donc bazana ba monde ya ba kisi bazoya otala mutu moko bazana ma 40 étoiles moko boye il faut mutu tosala makambo na ye. Histoire nani Salomon mala oya Brixon. Ajo tize mwana mwasi wana aye po ngana lala ye po ba benda asu biloko nini ngana yebite. Mwana mwasi wana ayiba na chimblo bakutela bibi nina. Ukona na ndoki baye ko visiter ngai to pasala ngali kam. Mais naza obligé de na linga basi te. Naza la mwasi oya ngai. Mwasi oya ngai ye wana kana lingaka. Je suis pas obligé na linga basi mususu que oya ngai na boya nazwa yo na longola te. Je ne suis pas obligé de le faire. Vivi ba tour tout yo sala. Donc na changer le côté na paye nanga boko kota boko iba ata ikangi bino na kamera na kotala basali nini basali boye to kei to beteli bino ba invocation to tali bino to moni nini bosalaki oyo to kolongola to longoli to zongi na mulongo na biso ti posa na ngai kokoka. Il faut mokile mona oyo ngana zoloba faut mokile mona yango donc il faut que les zate manam bolianga neso to tshana ba mai to mona yango biloko tu botia besoin na parler to mona yango mais ezana tina na lobate na kangi muno nanga na bana kozonga kaka boye na répéter mokili mokolo le bana ko changer et ko sala ah bon moni na vandi bonga na hôpital tangu na Yesu kona ko pesa nile ko salema ko sala bongo ah bon moni chimlo ndenga za bongo parce que na kutana ngene siko na beta giye siko liwezo ya. Donc il va répéter en surtout. Ce qui pour ça va kisi na bino boye no sala ba ko yebisa bino ba nganga wana. Oye ba ko senga bino bo ko sala nango te. Suite nango bino bo ko yeba. Bande ko bolim sangai naza jaloux na mutu te mais naza na kanda. Il faut kanda na ngai na comme ça on a suka parce que na mona ki bango tout ba ki posa na bango ngeza laki. À la prochaine. Na sukiao.